mulolo. Adi wanye, 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 wanye. Elohim, 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 Elohim. Je vais danser, 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 danser. Je vais bouger, bouger. Moutouachi, tout le monde. Obinaka wapi? Dansa mutu na mutu, mutu na mutu. Adi wanye, 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 wanye. Elohim, 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 lelele. Kolo yeso bongi selinga vi yeso. Chilumba yo bongi selinga vi. Kolo zikanga ye. Hey, nalokolo. Si. Push. Akangi yote, abekisi yote, asidina kasi. Eye ndeko bine, yayana ngabine. Kabari sasa, kabari sasa. Ningana mukia. Obinaka wapi? Ina nayo. Plusieurs sont dans la masturbation aujourd'hui. Au moins, plus problème, il y a l'église des réveils. Les gens ont l'église des réveils, des églises catholiques. Aoya acho kwa awa. Soit bima bimina amno kufi. Yango il est important. Boti karabasa bote ba oprile bilonanda. Yozo ibisanga sko mukolo réveil père a réveil zanan. Eza soni kafuta papa. Wano zo beteli soloni. Shalom, shalom, libotanios au peuple de Dieu. Tant on a shalom et on a c'est la paix de l'Éternel. Et ça likola bon monabino. Parce que sans la paix, je crois même chose en mbongo, osana makambe belé, ce qui m'exate zaka pamba. Wana, c'est votre humble na combat prophète Samuel Eric Kasongo. Oyo watozana kati ya chaîne na biso munene mwasa mokonzi Fondation TV, mama Anna Kalambai, yonde makambu, yonde mama ya bana, mama social, mama ya kitoko, wana na bo sainte le pasteur Carlos le gardien du temple nzambalola azanga ate ko pambola yo, Guy Bijou de Bambongo, yonde masolone makambu lobi, l'argent répond à tout. Donc, tu as appelé ça Guy Bijou de Bambongo, c'est référé dans l'argent, répond à tout. Yonde Mbongo, yonde Makam. Na pesi ko Claudia Panzu, Bambote, Sandra Jack, Bambote, na pesi moi, nanga dire merci. Joyeux anniversaire à toi, ma fille que j'aime beaucoup, dire merci malgré les kaki. Na pesi bande konyo sur bazola nabiso. En tout cas, Bambote, sœur Adeline Amomba, Nzambalola Pambola yo. Je crois lelo, tous en mission nabiso qui toka malamu. Nous avons Toyambi un homme des yeux. C'est un jeune, mais c'est un homme des yeux. Et tu as par rapport à témoignage à partir de témoignage neto ko mekape ko découvrir encore une fois nabino makamnini oya koloba et puis na nzela on a neto retourner na question. Je crois ensemble avec mon cameraman sans oublier papa Jean-Claude Kalamba Imote ma maman Déborah na à Londres on a fongoli plateau tout notre invité. Waouh, gloire soit rendue à Dieu. Nzamba Pambola mbote papa. Mbote papa. Kombono nani pe ozanani. Kombonangai prophète Gloria, Nazali, homme de Dieu, je sers Dieu dans le ministère prophétique. En tout cas, le prophète Gloria, oyo tobenga na mon portugais Glorio. Donc prophète gloire.
Bana nyonso église même na kata France en tout cas dimanche to kuta déjà presque confiné sili donc ba décider de confiner poto kuta na kuna elongo moko na ba kamina biso et puis papa Gibishu Mambongo toujours et puis apôtre Séraphin Lubo ya na kata Abidjan prophète Jonathan Yenda papa na ligne un peu par rapport ba témoignage na ba réseaux sociaux trop par rapport ba témoignage aux obimisa Nathalie âge na yo na marambozo loba na mona kwa eba na mona lokola ozo kosa na ebite l'homme de Dieu. Bon, en fait, je suis un homme de Dieu, na roki ko lekate d'abord pour na kosa. C'est sûr batu bazaka pe tourner na âge na ngai, mais soko tangi Bible mona Paul a dit à Timothée ba négliger jeunesse na ote. Donc je me confie plus à Dieu que ba bilo comme et pour mon témoignage, je crois que c'est juste l'appel de Dieu. Le plus important c'est ce que Dieu m'a fait en fait, la grâce ou à ça la kenaya na sale la enda lokotanga na bezana 8 ans de ministère déjà dans le prophétique donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui et le chiffre 8 c'est le chiffre de l'alliance. Donc dans la chiffrologie, le chiffre 8 c'est le chiffre de l'alliance. Dans minute on est dans ça, je suis en train de continuer dans mon alliance pour tout comme la chiffre 9 et ça chiffre il y a après alliance donc un chiffre important pour moi donc yango naza un peu wana na kati église. Merci beaucoup. Chiffre est chiffre d'alliance, chiffre est chiffre de circoncision. Voilà, ok. Nali quand même papa ya témoignage makambo wane ko loba wana. Nalingi moi peuple zolanda biso ba yo ka témoignage na yo avant appel na yo. Tu étais qui d'abord? Ok, avant nazala chrétien de tolobara mon Christo, nazala ki kimbangiste, nazaki kimbangiste ya makambo ebele en fait, nazaki kimbangiste te akamba, nazaki kimbangisto to bandaki kokwara na mwana moko muke, donc mwana moya mukuse balobara botama kimbangu. Dans cette époque-là, je croyais vraiment que mwana nazaki kimbangiste ezana kingabwa, les gens qui connaissent l'histoire et tout. Donc nando kwarne après un moment na yako lunga kimbangiste na yako comme musulman donc maintenant ou melaki na islam te parce que nazoki moi tamo ya muke il fallait na sala shadu babilo ko ebele wana mais na sala kate directement na ndenzamba yeko benga nga sikoyo na appel na nga et puis à part ça on a vécu comme tous les païens donc tout ça là ba makambo ebele na vie ya mabe et puis par la grâce de Dieu nzamba sukola biso la makila na e na monzo kima na litozo na bike ozasu na makambo wana te mais lorsque ozo loba makambo yo ezo permettre liboto zo na biso ba mekape ko rejoindre quand oyo zui lelo. Quelles sont les pratiques ni na mabe oyo salaki ni na pena besoin penza et ba témoignage wana ni dans nos besoin. OK, lokola ba pratique à mabe les gens qui me suivent plusieurs qui sont dans la masturbation aujourd'hui. J'étais vraiment dans ça quand on lobby dans ça donc na umela na vanda penda na yango et puis on a eu à vivre beaucoup de choses no eba na 2012 na zalaka le 1er décembre 2012 j'oublierai jamais et ça un moment où zala na beau marché kota chez tawana ba tu bon comprendre je suis pasteur maintenant ou talo la quand même donc na zala pe na mokili na kinaka na chez ta on a fait des choses donc fréquenter les prostituées babilo kwana tout donc munyo sola nangai peut-être tu es dans ça aux omituna est impossible nabima donc moi je suis le témoignage vivant nabima na yango na mela baskai donc diamba na mela je peux utiliser des donc ba musique ba bedezo la fouine Youssoufa babilo kwana donc j'étais dans ça et puis je me rappelle bien encore nazalaka première fan il y a musique abouba parmi les fans il y a musique abouba na banda kolala nango na mato c'est-à-dire 0 4 musique ebeta na maboko atana si apongi et puis après ça il y a eu beaucoup des influences sur ma vie et mes manga na babilo pas possible donc obimana bashebele tout ça donc par la grâce de Dieu to nzamba yeko benga biso par la grâce de Dieu nzamba yeko benga biso musique ya buba et bon et loko ni sala ki kepo obima na kati ya vie wana quels sont les avantages obana ko zwana ngambo wana d'abord to bana ba avantage to bana des avantages te ba avantage on ezakini parce que lorsque tu étais ignorant ils allaient quoi ba avantage quels sont les avantages nous allons nango. Premier avantage c'est qui plaisir au monde au monde na christianisme ba biso ko bimana ba si avant mariage mais wana ezaki sadaka donc lamuki na tongo bike ya na petite mon na quartier na ko zoaé deuxième avantage c'est qui prendre l'alcool donc
alcool au bimina donc surtout avantage moko za ko liambo minerva là donc ezalaki vraiment avantage moko so la muki boyebi ke papa pesi oko futa minerva les à $500 na se rappeler na classe 5e des humanités si je me trompe pas ba pesi rambon minerva na lia presque année mobimba $500 na futa $25 donc na zena ba niveau bongo na 6e année donc na futa minerva nyo sauté 6e humanité na lia ka nyo et puis papa ya ko bandela donc parmi ba avantage et puis ko zana ba copine ebele ozana 5 6 7 8 et puis ko zala na rata même piercing tatouage donc ils allaient déjà prêt pour se tatouer mais n'habite comme des salés en fait il on a un tatouage je crois que c'est la grâce de Dieu seulement je crois que c'est la grâce de Dieu mais na mona ki ozo ko dévoiler ba secret ba homme de Dieu alanda ki ngo vraiment ngamoko et voit même aussi ta ki ba non bato bazana ba loge bato si ba côte na kata franc-maçonnerie et naibité babilo kwana c'est l'Éternel qui t'a révélé ou soit tes par sentiment to ka lokoba nyonso bazoloba. Au moni lelo ce qui me fait mal nazo attaquer batouté mais il faut dire la vérité parce que la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est ça ce que la Bible dit qu'est-ce qui se passe en fait na ba mondo biso toza lelo au moni plus problème il y a église de réveil lelo ça na église de réveil des églises catholiques au moni lelo les gens n'ont pas la connaissance ba lo ba makamo ils ne gèrent pas. Ce que tu as dit dans l'an 325, lorsque le roi Constantin, l'empereur Constantin, a se convertir. Lorsqu'il s'est converti, Robina Moni croit katikati fait bakena ki bitumba. Moni na batawana, bake bitumba. Moni croit et bimi na kati ya peuple oyo yanda kotina ba romain. Tant Moni croit yo se convertir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ayo ya abi bon, le roi nazali roi, nazali empereur, ando dirige Égypte tina Asie. Abi le roi nazali roi, na bongwani. Il faut ce qu'on a salina ça la mélange à banzambe. Mélange à banzambe la kisinini. Azui nzamba ba Afrique, azui nzamba banzamba Afrique. Égypte, azui nzambe ya Europe, azui pena Asie. Ya ngomona doctrine la Trinité bimana kati. Tant bolo be la Trinité, to lo be un peu Trinité il faut te dévoiler nyonso, permettez-moi. Tant to lo be la doctrine la Trinité. Trinité bimi wa roi Constantin ba kuta ko moni muto ba bengi César. O ka Bible lo ba, il faut payer l'impôt de César. César azana de amine comme la bango Pompée na Antoine. Ba no bengango Trinité. Ba salaka déjà Trinité. Tant siko yo le roi. Aya bi pour tout ça là ba makambo il faut tout sangisa. Moi banzamba ya Afrique, moi ya Europe, na ya Asie. Pour ça la nine ça la force na ngana diriger bango. Pour ça na tiki nzambe moko. Gango moi lelo to na lundi. Lundi la kisini Dieu lune, mardi Dieu Max, mercredi Dieu Mercure, jeudi Dieu Jupiter, dimanche Dieu Soleil qu'on appelle Jupiter. Donc samedi là qui c'est Dieu Sartine. Donc en anglais ba bengi planète Sartine. Et ça qui banzambe wana sikoyo bango banda kwa adorer bango na peso par exemple. Na Israël sabbat ezala ki journée ezali de vendredi à samedi. Mais biso siko to kena kiti dimanche. To kena kiti dimanche pour nini parce que roi empereur Constantin tangoye na kati ya nini obite to sangisa ba makambo na to adorer nzambe moko ko sibino na monothéisme or achaki doki atimétisme. Tant que continue dans cette église, lorsqu'on la litère, maté litère, il y a allemand, tant qu'on y bima, batuni yo kalo batuni place ba be pose la kabe, batuni litère. Messieurs, il balobi qui batunyo so baza contre yo, ça va ngonga pe na za contre bon. Mais tant abima qui na nyo sauté. Ben retika laki. Yongo zo mona na Bible, Nombre chapitre 10 le 10e verset. Bazolo be la trompette. Mais na Israël, bando utiliser trompette c'était pour nous faire l'appel. Bando utiliser eloko ba bengi chauffard. Ba koti ça qui ba déviation. Na betelo histoire moko li sous la Bible. Na Bible bitango ba ko ma Bible. Nazolo ba makambo ba catholique ba yebi na ba abe. Soki ba landi biso ba yoka nga ba yebi makambo. Yango na lingi. Et ça na pape na bango Grégor D na lobi bien Grégor D tango bazo ko ma Bible bazui babini to bakisa babiloko misusu na lingana chité place moins important babito bakisa biloko misusu na Bible pour tout dominer sur batou ba eba kati ba faire ya Bible mais loko les aller critiquer nzambe ba boki ngo na poubelle muto ya loko tiango osomona muto ya loko tiango po ba influencer saka ba scribe tango siko ba yeko ko ma Bible wana babini ni to sangisa banzambe nyoso loko bando sangisa déjà banzambe nyoso tala le lo pape asalini abiba lelo ba bouddhiste ba hindouisme ba ngono so basangani kala mingi te to le kaso na semaine passée basangani na ba papa na ba pasteur basangani po basala nini ba Bible moko oh
Papa lobi ni na lobi to sala to réformer Bible tala papa liloba nzambe ba bini to réformer ngo selon la situation actuelle. Est-ce que nzambe il faut que la situation actuelle na biso to nzambe il faut biso ne to se conformer na loi na e papa. Donc biloko ezale belé l'église catholique. Yango na biso ba tout sorto milede. Église catholique c'est une église morte. Ba sala ba kilta mort. Bakita mo wana basala kezala ba mystère rebelle oyebi tongo bopesaka église catholique basala kilt na tongo muta kufaka ezalaka mingi biso tolalisa kebembe ezalaka mingi ebembe lali sango ena ba accent azobeta ba biloko to benga nini ba biloko na ba obeni tu biloko ya kosala asalaka nini tango asalaka kilt na kozwa ama mutu azui amna yo pona nini na turoke to ba répondre ngai ba catholique pona nini tangu sango asala ka kilti wana ba cercle ka epe balinga batu ba simba ete balinga ba simba ete pona nini asala kana ama muta kenda kanango yango soko moni même sango tango ina ndaku no zobela so muta zobela ebelo ka salaka la première des choses asala ka babenga ngo nini huile asuka aoya acho kwa awa so bimina amno kufi yango il est important boti ka ba sango te ba prele bino na ndako. Oh, est-ce que Babiloko Zoloba oyoyo Maman Anna Kalambai, l'homme de Dieu. Babiloko Zoloboyo, papa nangai. Et quel problème était? Papa, au moni ngai nazate kaka un homme de Dieu du ministère. Natanga ra Bible, tu wana na bisina en vérité. Natanga ra ba livre. Na yebi eloko, na yebi ba suksa ba makambo belo moneleka même na l'église de réveil papa. Tina loko la nani na moni homme de Dieu moko boy papa Soni Kafuta na kosite papa na fingete je le respecte beaucoup je respecte l'homme de Dieu mais loko mo etonanga ni na mone na kamba fuka mili boso ya papa na babenga ni soki Saint Esprit na bi communauté na boso ni commune afuka bakanga na ba photo yebisanga siko bon temps bo kene na église c'est dangereux. Est-ce que ça, si je dis ça, na fini moutou, na vérité, c'est juste de dire la vérité. Son akosi Soni Kafuta, sabino kena kena kunate. Afukama na kamba. Liboso or Soni Kafuta, c'est un homme de Dieu qu'on respecte au Congo. Mais tant tout le monde na kamba, c'est père à réveil. Ah papa, père à réveil. Bon bah ineni, c'est lui le père à réveil. Père à réveil, papa Kelani. Papa Kelani ça vivant bino bolo Soni Kafuta père à réveil. Mais le président ba pasteur Nyoso na yo. Et bon so zaptenga. Oh, ngate ngana signer contrat na nina bango ngate ngana sala ba ayebi ngakutu ayebi ngate wana bon msusu na mutu msusu ba ayebi ngate père à réveil na Congo na fingi Soni Kafuta te na fingi ba homme de Dieu te père à réveil na Congo bazala na beto beta histoire papa père à réveil na Congo atikali na minute ça papa Kelani pata muninga edina bala muninga papa Kanza muninga Jacques Verno bangonde mutu basala ke église za nako beto l'histoire papa Kelani nzamba benge na ministère na 1965 avant l'indépendance mutoyaka na mouvement de réveil na Congo mingi o andako teya papa Kelani betali solo ezali nani Simon Kimbangu tant Simon Kimbangu atei asili si papa Kelani ba yo relève wana sira l'église catholique andako permettre eti batu basa l'église de réveil ezala na juridiction donc ezala reconnu tant papa Kelani ba yeba mati ngomba bake ko sambela ba yebo ko kita ba bito ba l'église ba sengi permission ba pesa ba honte Jacques Verno batinda ke mission na Brazzaville na ngambu tango akati si boye ayakutena ba papa Kelani na tei jour a liboso ba miracle salemi ba makambo nzamba sali ba makambo ebele tango Jacques Verno zongi ba sengi ba biyolo ko za mundele ozamo na facilité o pesa biso église na bango ya poto batinda ki Jacques Verno ba biso biso to tinda ki na Brazza to tinda ko na Congo Brazza ko katsa boite tango Jacques Verno yo ya siko Congo akati mission kuna ye Congo nde ba yako kutana ba papa Kelani edina bala ayolungwa na Katanga aye awa nde ba yoko zwa juridiction église de réveil et kombi reconnu yozo bisanga siko mukolo réveil père à réveil zanani eza Soni Kafuta papa wana zo beteli soloni. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu par rapport à Makambozo, le bawan eza ko s'engager na yo, mutu neza yangai, ba réponse ezali j'assume ce que j'ai dit. Ok, yena za ko assumer donc c'est un peu ezali très important. L'homme de Dieu na me kapé ko tune pe moi ba pratique zo le kasiko na mikolo yo na ba église. Na habite église et loin parole comme ba pratique je ne sais pas moi. Ba pratique yo to yebi. Le ba église c'est comme ka likambo délivrance Samarie de nuit, femme de nuit, bitumba, je ne sais pas moi évangile. Message yo yeso apesa biso, ils a la délivrance. Ton message ko la apesa biso abi repentez-vous surtout le royaume des cieux, toto la sabatu délivrance. Papa délivrance c'est ça dans la évangile na boité. Mais la vraie délivrance, ce n'est pas lorsque tu cries à l'église, tu tombes. Non. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la Bible dit quoi? Mon peuple périt
faute de connaissance. Osée chapitre 4, le 6e verset. Tout le temps, papa, la vraie délivrance, c'est l'enseignement. Moutos enseigné tata beaucoup ici 1000 fois qu'on a délivré papa nangai. La délivrance c'est pas une question toujours mon allélo la église. Et puis boy bisangana le roi yondo sa boy moi sinayo na katanda kwa église ba ko ici ba filmer na caméra ba la sazaki na mari de nuit. Papa yo ko sepela nango. Regardez comment église est comme un spectacle. Papa, c'est le temps toujours on a écriture, toujours on a robanga nzambe, tout tika spectacle. Ce qui délivrance c'est ça les mimutakoy. Je suis pas en train de dire que puissance nzambe ko ça mutute. Délivrance à mutu de moi ko bimana nzoto mutute. Mais nazolo bani ce qui mutakoy bo filmer beaucoup filmer te mutu bo no diffuser lo elongina na ba réseaux sociaux. Bo la que ça na moni pasteur mususu a filmer mutu bena mutocha. Papa, ça c'est une bêtise, c'est du spectacle. Et ça manque d'amour. Est-ce que yo ngande na bo moi si ngana ko permettre tout le monde à quoi il a pas filmer quand il a pas démon. Mais ça que sa réputation là quand même. L'église retourne à la raison papa. L'église est retournée à la raison. Waouh! Les lots, tous pas avec l'homme de Dieu. Voilà, on appelle ça une fois. Maman n'a pas été, hein? Maman tété, mon thème est docteur Esaïe. Maman tété, en tout cas, Nzambalola, pambola, yo. L'homme de Dieu n'a quand même. To me capé ko sola likambo mosusu et puis toujours que moi malé na mo ko chité pour le dans yeux moi bo même asolé zé belé to sola na yo. Est-ce que vraiment ba pasteur mosusu ba côté loge papa wana mutoko boya ngona mboko ba pasteur belé ba na loge o nzamba tali so moni papa na yebisa yo papa na zo yebisa papa bible écoute le bité makambo talisa boko yeba bango na basine na bango papa c'est simple c'est ça ka sinte. Ce qui pasteur a kamba. Yusko pono webi kamba. Papa webi kamba. Na webi solo komoko. Zelana na fungolo atani nanga ya pono webi so ba makamo c'est important. Papa. Webi zela ba makamo sous les kan église lelo. Les gens sont ignorants, papa. Et ça ne loko moko na révélé yo. Batu ba yebi ango. Je peux t'attaquer ba ko attaquer nga likolo loko na lo ba. Lande lango bien. Et ça ne loko moko ba bengi OMRI, Organisation mondiale des religions unies. Et ça qui est la Tunisie. Au moins tant la Tunisie et loko moto le kawa ba bitumba mo bimaki ba eba lungo liango kuna. Muto dirija ke loko wana. Ya ba religion unie na c'est un Congolais. Aza professeur na université ya Kinshasa. Tangu Joana ba lungoli ba buki kuna bobi ekoko kene mboka nini. Ba ena ngona Kongo izana kamba. Ngam tuna ebisio Organisation mondiale des religions unies. Bazo sangisa ba religion nyonso. Et comme ini yango mona lelo ba pasteur ba bobengi père ba père spirituel de bobenga père spirituel et comme ça ngata to ba père spirituel c'est comme ça on est c'est-à-dire ngo te mais la ba tata molimo ibongo yo mona avo comme prophète c'est que o tu peux na sama kola mutu papa na biso na uti na sama kola mutu oui ce qu'on ngana tu na loba nano tant ba père spirituel et bon ça ma père ni père imaginaire. Parce que ceux qui t'ont Bible Zoloba, Paul Aloba, j'ai fléchi mes genoux devant les pères de toute création. Alobina ni Dieu, Elohim, les créateurs. Parce que yo comme père te, comme osa père l'évangile. Combien nga papa moli mona nouté. Naza père moli mon mouté. Premièrement, je suis d'abord le frère des gens qui me suivent. Si Jésus-Christ il est notre frère et vous êtes qui? Papa to tika bilo kwa nazo ngakunda question na ku des important teza ba débat mo ben ba lelo ba pasteur ba koto cultisme belé to e ba bona ba singa na peso ko exemple Organisation mondiale des religions inyeza na kamba siko ba pasteur to ngozo kende kuno fukami eloko nino ke osala ngala ba raisonner kaka batu ba mona ba photo ba homme de Dieu wana ba raisonner na likambo wana ya ona bisi bino nini c'est le temps de dire au peuple de Dieu sortez au milieu de sortez au milieu d'eux. C'est le temps que le vrai réveil doit entrer. Proverbe, une génération passe, une autre ça vient. Et la terre continue de subsister. La communauté de Dieu ne mourra pas. Nzamba otika te église ne tonga na ekufa. Mais Nzamba ko remplacer batu misusu. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir des revivalistes dans notre génération. C'est pour cela que je pousse tous les jeunes. Beaucoup de revivalisme. Bobanga teto loba o ezali vérité. O ba papa na obite ke na négliger nyoso ba papa ba sala pe misala bien. Mais likambo ezalaka nini? O zalaka nde alpha pe omega. Obandaki bien, souka pe bien. Mais belé ba souki ne mabe, c'est ça la honte. Et bien, parce que ma belle, yango les ali moi pas si, ils ont ça moi pas si. Question ya souka. Tant aux hommes na Onésime, azole kana TV, comme on a crucifié évêque Mokuna. Analyse na yo salinini. Oui bi na lobane le roman place à prophète Onésime.
excusez-moi, au monde éducation c'est important. À part Bible, auto simbaka o na Bible était au teibatu, mais éducation c'est important. Prophète Onésime, je le respecte, mais ce qu'il fait là, c'est l'impolitesse. Est-ce que yondo zaboye, mutu o yaza papa no nanda ku yoko finga finga papa no nanda ku jamais. Quel que soit ma bena, webi bana ya mwana ya nani ya patriarche Noé. Azwaka libabe poani. Noé sali masumu na atikali ni, mais ya Monica kanidita papa ba devola kango te ba kasha kango. Bano ba kasha kanidita papa, bazwaka bénédiction. Onésime, le prophète Onésime, c'est un prophète de Dieu, mais il est en éducation, il faut revoir, en éducation familiale. Non, pas d'éducation biblique, c'est familiale. Et puis, papa Moukouna, ce qui me fait mal, c'est quoi? Mon papa, tant que éducation, mon résultat. Il est important pour éduquer dans l'église bien, papa. Pour éduquer bien. Pour éduquer, on peut faire ça, Bible, on peut prier 8 heures. Non, l'éducation est importante. Au moins, si on a raté l'éducation dans la famille, il faut rattraper dans la classe. Mais si on a raté dans la classe, il faut qu'il y ait une église. Mais si on a raté l'église, ok, ouais, papa. Ok, une entreprise, il faut que nos bébés ça. C'est-à-dire, on va rater la nyoso wana. Papa, on est ici, makamba lobaka. Makampena lobaka wana, yo mona kazaka bien éduqué. C'est pas une bonne éducation. Excusez-moi, je lui respecte beaucoup, mais ce n'est pas une bonne éducation. Il doit apprendre à viser. Ce qui a un problème dans papa Moukouna, c'est que nous lukaye. A ta lukele papa Moukouna, talabo. Mais nous l'insulter devant la télé, c'est l'impolitesse, papa. Ok, c'est l'impolitesse, je crois, comme Nasuka, il y a notre émission, tout le qui l'homme de Dieu, le prophète Gloria, tout le monde qui est mbang, mais ils ont un bébé tout sur la CCC à kufung la dévoiler pour avoir une liste va passer aussi ma bébé. Avoir un bango. Aussi ba lire un message Isabelle. Ana bango. Tu revenir na elim ulikambu. Église quel sont apport ni église même na kati ya mboka. Lelo ba pasteur lelo to komi mal répété. Na biso ba pasteur. Na ba vrai na photo e ba soute so suka na fufu les mêmes mbadi. L'homme de Dieu na lingo pesa juste numéro na yokaka téléphone na contact pour ozonga lisusu. OK, merci papa, numéro na téléphone ezali plus 243 422 061 32 42. Appel pour la prière, appel pour une orientation, appel pour qu'on convexe pour na nyoso ko benga, mais ko benga ngate po o tante ngai o luka moyena tindelo ba photo wana ko benga te na tinda te na bloqué yo. Pour donc banga Nicolo kaka affaire vidéo. OK, je crois so bo c'est pas une émission bo pesa mama Kalambai. Mama moko mala mama motema social pour Kalamingité. Kalamingité, fondation Mamo Continent. Mon cordon. Fondation Mamo Continent. Fondation moi ça mon condi. Kalamingité déjà na kati bakin, je crois mois de février yemoko maman na kati ya mabele a contrôler makambwana. Maman Anna grâce nzamba lola pambolo na bosanité moi na kombo David yena pesembote gi bijou de bambongo Bible lobi soki mbongo ezate musala ezalite soki mbongo ezate mambo ezate il faut ka yondo zala wana les commandants du temple les gardiens du temple na kombo ya pasteur na Kalambai Carlos Ezandeyo papa nzamba lola azanga te ko pambola yo je crois c'est votre humble serviteur le prophète Eric na pesibino bo s'abonner massivement parce que chaîne yo na makamnango surtout mingi bonzambe mais aussi maman politique mais biso to lata toujours bonzambe pour te me ko clairci ba na nzambe po ba na nzambe tozonga parce que kamite sozo ya yo to na besoin na yo poko talola otika makambwana bye bye à la prochaine numéro.